Mundueri faut balader na njili. Tele yiku toza artiste et comédien te. Mais abimisi idée. Ale balele na mabele na ye. Bana njili na loba ki botelema. Boya to appuyer maloba wana. Oh mama lobi. Mais ata mutu abima kite. Asa mutu munene. Asali ebele na mboka na ye. Abimisi bana. On y est dans ça, ma camboyenne. C'est une somme. C'est trop. Quelle organisation y a? Quelle organisation? Yo belebe kokufa. Loko non somba lupa mute. Oh somba lupa na mbonga Mundueri. Tala Mundueri photo. Moi na kuta na. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est banni. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desarons. Bonjour chers internautes, merci encore une fois, c'est votre émission Avis du public de Didier Masuki. Merci à tout le monde, vous tous qui me suivez partout dans le monde, partout où vous êtes, dans tous les 5 continents. Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes vraiment en ces moments. Merci, on va essayer de parler de notre artiste qui vient de nous quitter. Il est déjà enterré au nom de M. Mundueri. Donc Vika Mundueri. Et ça lui passe mingi. Donc on va essayer. Il y a aussi l'analyse sur Kufaki, organisation Nenge Eleki, Tokomekako Solola Yango. Toko Solape Nenge Bauta Kokundaye, est-ce que Kokunda Owakundi, artiste Mundueri, a-t-il qu'on mérite enterrement modèle Luana ou pas? Puisque Toko l'accès n'a pas image. Beaucoup de monde a comment va connu Mundueri. Muto a sali mingi na mboka na biso ya Congo. A sekisi batu mingi a sali mingi presque mingi pour nekija théâtre lelo. Théâtre c'est lelo comme très important. Même dans la santé na biso, théâtre ko seka ezali très nécessaire dans la santé na biso. Beaucoup de monde ba image et pas ba kundi Mundueri. Eza pas mingi bande ko ngai. To meka ko so la mo na émission ya lelo. Et kozala la mingi bandeko organisation ya Mundueri boyebini ngabelaki na ndenge aye kokufa tout bato bazaki organisation bandeko ezaki sai na esobe bango basokipaki na organisation oyo etali bongo na Fikini omoni nde bawelaki yango falaki balela na njili. Mais tellement que Mundueri aza mutu a botam na njili oui a natif ya njili mais aza international aza bongo national aza pona nation mboka mobimba tous les communes aza pona commune ya njili. Et c'est vrai que baki kukuna bongo na Fikini bazo place na Fikini bakundi baleli Mundueri na Fikini
organisation au niveau africain ezalaki très kitoko bomoni place batiaki ye photo no ya monene soki moto alamukaka mpona kolela nde papa Mundweri alamukaki baleli ye partout bactère ya poto awa bomoni na Paris bango nyonso bazalaki baduche kapanga bazalaki ba 2 minutes bazalaki ba na quelques producteurs bazalaki ba major Bisadidi bazalaki ba Didier Nta bazalaki, il y avait tout le monde. Président Moulaye, Jean Moulaye azalaki ya simba ki organisation ya matanga awa ya Paris et famille na pe balalaki te bango tout bazalaki ba Julia bango tout famille Mundweri bazalaki Balov qui là où Emilia Maemba ba Super Anita bango tout ba Barlette Zoua bazalaki ba donc tout le monde ba Maya Nicole vraiment tout le monde ba qui c'est tout ba Kinel ba Leko ba Bled Nzakala vraiment bazalaki ebele et na so ba mama ba moko bango tout bazalaki na ba papa ya moko zali lisanga oyo ba qui c'est ba salisa awa na poto. Et ba maman pe bazala oya bango maman biso na biso bango tout bazalaki balelaki Mundweri makasi. Mais eloko ni esali passe bandeko nanga ça fait vraiment mal. Tout le monde a dit gouverneur a tsaki makoki tout pona kokunda Mundweri. Gentini Ngobila a tsaki mbongo tout Angers. Les jours ba bosala réunion na Kinshasa pona basala organisation nini ndenge ba kokunda Mundweri, Fisson Saï, a qui déjà de l'avant, n'a souci, il y a Viennae, a déjà de l'avant, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, et gouverneur a Tsaki Pe Makoki, a l'objet que Bossala et le côté de l'Opesa Nyoso, et gouverneur a Pesa Nimbongo, on a Makamutu. Et ça, il était très honnête, il a sauvé, basu organisation africaine, tout. Et Bayoka n'a dit, organisation africaine, et ça dit dans beaucoup, il y a Fisson Saï na esobe que bango aussi ma organisation africaine mais il y a à partir africaine ce que si tamba olinga ba kene ko kunda wana ekoma kistikoyo association il y a ANTPC il y a oyo papa Masumu à Kambaka. C'était comme ça fikine sili et comment que nous kunda ba ne conseil qui est vraiment mawa pour la mboka na biso ya Congo papa Masumu ba kolo bateke mbongo ezalaki passe ba mituka ba artiste msusu ya Mundweri ba kei ko comment ne ba koni présent na bango pour nini mituka ezate pour ba batu na nécropole mituka ezate mbongo olia mo tikan bidon ko tika l'éternel maté to moni na ba image encore beaucoup de image tout. Nenge maman Olive Lembe a dit défunte veuve Mundweri maman Yvette atika kimbongo. Batba ba so bate. Et na mbongo wana président Masumu le monsu mbongo ndambu to ebile so ga kendaki nango wa aussi autant gouverneur saloba ke hier o s'occuper na makambu nyos. Eza malamu te. Eza gentillité. Et bana qui nous a sabino communauté théâtrale nous a sabino bo fongola misu soki bo fongoli misu te boko sila to ba presse yebi et pas wapi makambo komi ko bimela boko sila o bozo na chanson boza maeli bozo na bino ba biye boya na poto ba va na poto a exemple na misu ba za na poto ba yebi yango mais ba ngina bon ko lo baté pour na éviter ka ba problème. Mais bon ça effort. Et là comme ça n'est pas si. Comment président Mundweri a qui se met le corps et comment on a une quantité la victoire la place des artistes au bâtiment convoi artistes et tout. Bananjili ba sili qui pona yango ba président a NTPC komiono to kotia prochainement ba tsaka yango tango de maison bi boke ma on a victoire botie convoi ya mutu. Pourquoi pas botia convoi Mundweri? Entre parenthèses. Pourquoi vous voulez retirer comme président Mundweri? Et ça, est l'unanimité. Bien, on retire quand on a ses côtés. N'est-ce président Mundweri a pour finir, président passé Jean-Paul Maneta Lobaki, na hommage au Bassalé Kabike, Toye, Babisot, Ototikali,
nini tokosala puisque eza nzela ya motu nyonso ndenge papa Mundweri akufi ndenge bino mpe bokolanda ndenge biso tu tokolanda ye mpo tokotikala éternellement te mais soki bapesi moko mpona organisation boliaka mbongo yango chaque fois bino nde bakonzi ya ANTPC bokonokutana na bagouvernement mbongo ebimaka donc yango bolingi kotingama place wana ekomi soki pembe ekufi botekala babadge bosalaka boyeboye eza elengi te eza malamu te lelo soki tokanisa te oyo président Jean-Paul JP Massamba oyo Afrique du Sud oyo asala initiative ya tokanisa kokanisa baartiste lelo sikoyo na minute oyo vie de l'homme il est malade azala na besoin que basue vraiment approprié na libanda ya Congo ANTPC boza wana siko bokende koluka mpe ne bomesa kokezwa mbongo bokende kozwa mbongo bobimisa vie de l'homme libanda ya mboka pourquoi bokwa kosala yango te bozela fo moto akufa apo okomi koya gauche droite et puis le problème soki moto akufi bozolandaka toujours ex-première dame Maman Olive pourquoi bozolanda soki Moussa Félix te il faut bolandaka ye na bimisa mbongo mpo ye moto aza na place siko pourquoi bolanda toujours Maman Olive pourquoi tosima Maman Olive aussi longtemps que soki Maman Denise azali et bolanda Maman Denise ye na bimisa mbongo eza mamingi mpona mboka na biso ya Congo bozomona baimage bino moko botala esika batie Mundweri ata photo oyo ya pamba eza te puisque moto atoki charge ya kobanda kokende kokunda ntina nekopona ezaki sikoyo président masumu ya ANTPC bango wana nde bazoki organisation wana oyo noto ebandaki ebanda ntina na nini obaki kokunda eleki très bien bahommage esami ya bien motu nyonso adeli bien tomoni wana ezalaki na maboko ya fission saisai na esobe et le reste finition na yango tala ndenge bakundeli Mundweri botala croix ya pamba photo ya pamba eza te 2500 ezangi bino na maboko mpona kosala président Mundweri mpena pierre tombale ata ozali 5000 bozwi mbongo ebele na nsima mokongo ya papa Mundweri azwi bambongo de gauche à droite bakotina bozwi yango bakotize ebele mais tala na finition mpo ya botie président Mundweri totiki bino baimage bolanda image toza kozonga na nsima apres baimage oyo a tout de suite paka aza mutu munene asali ebele na mboka na ye abimisi bana papa Mundweri bayenda lolendo na nécropole bayekolakisanga mituka badeportiere onie baosa makambo bien seisaine esobe botala sikoyo c'est trop. Quelle organisation yaya? Quelle organisation? Yo pele boko kufa. Loko non somba lupangu te. Oh somba lupangu na mbonga Mundweri. Tala Mundweri photo. Mwana kuta za tala bacha pamba bacha. Mundweri soki na yaka te. Eninga yebana te. Nalobaki mbongo mama pesi nakolandela tina suka osomba lupangu na mbongo Mundweri te osomba te nozwa te na yasela Mundweri to nozwa te Mundweri fo balede na njili tele yikutu aza artiste et comédien te mais abimisi ide alebelele na mabele na ye bana njili na lobaki botelema boye to apuye maloba wana o mama lobi mais ata mutu abimaki te base bakundi Mundweri awa yeyo papa
Bon, Baxelo, on tout beau ça cabo. C'est bon, ah, Rabi, vraiment, tabino moko. Ah, plus beaucoup qu'on a mon doueri. Télécaté, place de bien té. Vous nous catez pour ça, t'as mon lot, moi bien. Moi, na soso to moi na libata. Moi na ndeke to moi na mpuku. Oh, bango bako kunda boye. Nga lelo na bandan. Lelo na kitambo. Ba oyeba ngai. Ba oyeba. Nani oyeba? Toko tiana bambeli lelo na kitambo. Passer malembe ba melite. Voilà, tous on a tombé à Mundori, place Bakunda Mundori yango yo, bozomona tombe à Mundori yango yo. Les a en nécropole, Bagné sur zone regrettée, na place Bakunda Mundori, ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi c'est Obini. Obini. Lili mabé na ba gabelé. Donc na pensé que de cause la boutique, na ndenge to yebi. Président Mundori a la radio qui bouille ma plein suite et puis ça passe. Donc il bouille. Baso ma pole mo Mundori. Ndura kolanda bango na bandako na bana bango faut conduire bango a détruire bango pour parce que ezaki muyibi faut pesa honneur aza grand fils ya Congo yo faut honorer sabotage bato bazala basité on bala misika kuna ba bakuna Mundori na nécropole on a besoin de découvrir abeta tout nécropole ya munene ata mo nga esika ote. C'est vrai, beaucoup de gens pensent bien, mais finalité c'est ce qu'on dit beaucoup de monde. Il y a des mois qui tombent, qui tombent, là qui tombent, on attend dans là, mais bah on va pas autant on va pas bimler sikani. L'hôtel sika suka dernière demeure ya Mundori et sika on va kunda qui ka lobby, mais on limite zaki sima et sika lobby. Grâce moi zaki qui zaki lobby. Ça c'est ça par rapport à bateau bah ibi va kunda qui lobby. Dans les trois dimanche va kunda qui lobby samedi, ça fait mal. De ma part, je suis tellement déçu, très déçu même. Faut la badlo à boyer. Photo exacte, y compris photo exacte. Oh, ils ont battu à mon toit. Tel que, battu photo te pour la Mundori. Abina zota battu à souka, na tigla y awa. Battu à souka yango. Ata photo exacte. Comment ta photo pas moi go zanga? Photo ça combien? Bah j'ai de faire tout ça que ça y est combien? Mais photo combien go zanga? T'as les secondes papa rabi. Bah zélo boyer. Awa. Oh zélo. C'est le cycle en tout cas ça fait mal, ça fait très mal. Na ba organisateur ba soki ebembe oyo batumisi ba comme c'est le roi Mundori moi na bango liboso ba ko na moi na bango liboso pour pas ça ba n'importe quoi. Et ça problème té. Oyo c'est pour na muninga le pe ba osala yo. Donc merci. Mamusu pa Mundori ba konde même mamusu ba za ba kofi na nzela mai. C'est monsieur mtakufi akufi na kaka. Oui bien sûr somme mtakufi akufi na kaka. Mettons Jésus pas kufa bazana pour ça ba tiena tomba bien. Ya moni Joseph d'Arimathie apesa ile boulot na ye. Apesa ile boulot na ye pourquoi? Parce que comprend que o akufa muto amukonzi. To tiens quand même bien mais Eh bien voilà mesdames, messieurs, on est donc à la nécropole pour certains reportages. Voilà tombe ya papa Lutumba Simaro au bomoni baratie babash wana bazo bongisa yango tombe papa Lutumba Simaro. Voilà. Merci bandeko bana libotu na bongo ba image. Ezali pas mingi to baki, ezali pas mingi j'espère to comme la souka ya émission na biso ezali mo analyse muke sur ebembea ndeko na biso Roger Vika Mundori oya tukotika biso tozana na passe na mutema puisque baza ba acteur oyo basali mingi na mboka na biso ba kotika biso kaka boye bozo comprendre était chaque 2-3 ans il faut artiste à koufa, chaque 2-3 ans il faut artiste à koufa, même si Nzambe n'a pas sa kaliwa, mais tout fongola miso à Ngonanga. Congolais tout fongola miso, bah qui déjà ébélé, bah qui est ébélé et puis n'a mais silité. Et ça pour quelque part, ça la battu, oh bah ça la elokoana. Et ça la battu, oh bah ça la elokoana. Mais bon fongola miso à Ngonanga ba Congolais. Et ça passe min Congolais à milingité. Kaka Congolais mon exemple bon mninga na Congolais. Congolais mon
de son monnaie les Congolais. Il va prendre mon riz ou tilango, souvenir tété. Bon, tout le monde a été, mais et ça va mais Congolais font la gamise. Bien comédie au boutique ali, beau font la mise. Beau font la mise, tu n'as pas bino beau font la mise. Kabambo oza olanda kana o boy boy. O groupe boy boy, o boy boy. Tozali a. Merci na bino so bolanda biso émission oyo na analyse oya ndegonzo papa Mundweri. Ba mbote bino so ngaka a vie publique. Ba mbote mingi na surtout bana oyo président Mundweri atiki. Vraiment nous avons appelé ça bino makasi na yebi ki bozana nous toucher Emilia Mayemba. Nous avons appelé ça makasi super en italien. Nous avons appelé ça makasi love qui là où nous avons appelé ça makasi binoni so binoni et les restes d'artistes nous au balela qui présent en apoto bozana nous choquer nous avons appelé ça bino tout makasi Major Bisadi dit nous avons appelé ça makasi autour de ça l'émission pièce moya makasi il fallait que et ça la carton makasi na présent Mundweri mais nous avons à Beli Moli Monaye nous avons appelé ça makasi on continue pour vous aller producteur autre pays ça une médaille nous avons beau un azate wala Didier Masuku nous avons les producteurs nous avons les kio azate bah tout balandi le colon la cima donc vraiment merci à toi Bimsi Baptiste c'est belé nenga Didier Masuku na Bimsi journaliste c'est belé nous sommes là boya ka o ba ndimaka bazali président major Nzambe a Pambolayo Fex Bofene à l'Italie en direct na Lyon motema maman Nicole Mvula Nzambe aza na bino ba mbotre no epa ebuzali donc Pati Mengani Banque Bilamba bambote na epai ozali na bosani ote na musika Dems wana motema ya Sandrine Bakusu na bosani ote et sans oublier maman Philo Bakusu na Italie toujours ba mbote na yo epai ozali mon père mokonzi na Mondovi bambote na epai ozali na bosani ote mon père mokonzi vraiment ba na Mondovi nyonso ba mbote na bino bino tout le monde en tout cas famille Masuki bino tout ba mbote na bino tout le monde est bon vraiment la prochaine émission. Merci beaucoup. Bika. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons.